Hello libota na ngai, hello la famille. Sengo mingi ya ko présenter biso ba terrain oyo tozoteka awa. Donc awa tuwe ko présenter bino toana 15 terrains vides oyo tozoteka. Donc ndeka bozomona ba limite lupango yango eza na ba brique et obo monyo eza makada et donc eza avenue. Concession na biso to lupango na biso eza entre 3 avenues. Donc na si vous remarquez avenue Liboso to laksaki ezaki na Simawana et place to telemi awa eza avenue monitor tambola et na côté msou pe to kende to relaxa bino parce que eza presque 1 hectare, quelques terrains déjà été kamaki et les restes o etikali 15 terrains ne yango tozoteka. Donc bon mona ba limite yango ni souk eza na ba brique hein, donc eza bien encadré na ba brique. Donc a toye to bandisco na avidon na souka ya concession sikezali. Donc koto nan ba sommité et yango to bandeli koto yo. Et tozo mata des places pour comprendre ba place nin déjà ba sommaki mais place bozomona banda ko ba tol oyo ba angare ba tol wana eza ba place o déjà ba sommaki de ba sali moi quelques mises en valeur na bango pona ko bomba biloko to pona ko chamutu akengela. Donc dans l'entrée des jeux dans le baquet bomoni o eza 3e avenue na biso à gauche awa et place tozo continue toujours ko Sabino. Donc le pan na bit awa toza na commune ya Nsele na bingi bingi. Donc pona ba o ba Nsele très bien toza après Kinkole na droite o ba bengara quartier bingi bingi. Donc toza awa toza na ezaki 1 hectare oyo tozoteka awa mais quelques terrains déjà kindaki. Donc les lots oyo tozo présenter bino 15 terrains au etikalaki et na 15 terrains au etikalaki wana prix na yango eza $4,500 à discuter pour la dimension il y a 15 mètres x 20. Donc ma pango eza ba dimension ebelé mais pour la dimension il y a 15 mètres x 20 eza na prix à $4,500 à discuter. Et pour na terrain oyo ya 20 x 20 donc 400 mètres carrés wana to bandi yango $5,500 à discuter na bandeli bien. Donc ma pango eza ba dimension mibale ya ba 15 mètres x 20 na ya 20 x 20 ya 15 x 20 eza na prix ya $4,500 à discuter et 20 x 20 soit 400 mètres carrés eza la $5,500 à discuter. Donc voilà to bandisco ko laksa côté bat basombaki au côté déjà bat basombaki ba clôturer ba tonga yango donc to bandaki côté ba terrain ezana no vide au to teka et awa to laksa binosco côté déjà bat basombaki et puis bat déjà bazo sala système bazo tonga déjà dans la bien concession na biso to le pango eza munene eza entre 3 avenues. Donc avenue Liboso na des avenues il y a mipandi de gauche à droite. Donc onyos bozomona place batu déjà basombaki bazotonga na bandeli awa toza na commune ya Nsele na quartier bingi bingi eza ba quartier onza masali mikolo ba mtasombaki alongoli matiti yango to laksa bino qualité ya sol. Donc qualité mabele au monde mabele eza bien mabele eza kitoko mbole to beta mais mabele on sentir que mabele donc eza kitoko maramo eza bien. Donc na bandeli awa to na commune en Nsele na quartier bingi bingi. Donc toza à 4 minutes à moto na boulevard Lumumba na bandeli bien. Donc toza à 4 minutes à moto na boulevard Lumumba na lobby lisusu par rapport à prix eza $4,500 à discuter pour na lupango ya 15 mètres x 20 et $5,500 à discuter pour na lupango ya 20 x 20. Donc kolongwa na makadam ti awa bombo na ba grand kandingi kota atoza na vélo atoza na pusu atoza na brouette kokota awa eza vraiment très kitoko parce que nzela eza plat mabele eza plat érosion eza te nzela eza mabete ba mai eza te na nzela donc nzela eza propre et plat bomoni grand caravana et kobwaka sable et pas client la biso oyo asomba pekaka awa voilà to bimasiko na makadam to laksa boulevard Lumumba. Donc awa toza en face ya entrée ya bingi bingi
nde bozomona déjà boulevard nayebi ke ebele bazo comprendre déjà que maram tolobaki na bino par rapport ya place tozali na komi na nzele oyo eza boulevard Lumumba boye o continue okei ba mausolée oke Maluku et la droite place tobandeki kolakisa liboso nde ozongi Kinkole ozongi aéroport. Donc so continue boye okei mausolée ya Papa Tshisekedi soko mati ozongi aéroport. Donc le pango yango je crois que batunion soit tout comprendre. $4,500 à discuter pour 15 mètres x 20 et $5,500 à discuter pour 20 x 20. Donc opportunité yango, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.